moi Rémi Joseph, circonscription électorale de Oulungu, dans le territoire de la province de Kwilu. Oui, merci beaucoup. Na landaki na télévision, à moni na parce que la chaîne où na landakango met fois chaque fois FM, donc ils allaient chaîne où ils allaient ko kabola makambo belé na kati ya mboka yango to landakango mingi vraiment. Tango na tali na moni place où baza ko senga to ko lancer message pour na ba sinistré où ils allaient ko sala na kati ya mboka na biso ba inondation. Surtout na kati ya ville ya Kinshasa, na kati ya ville ya Kinshasa pamba teme na babisika mingi na kati ya République na biso ya démocratique ya Congo. Yango wana ngai pe na zui volonté wana comme citoyen congolais ya bonne volonté na ye kutika pe ma contribution na ngai ya muke ona salaki nango na pesi yango pa ya bakonzi po etambola kosunga bandeko oyo nyonso bazwa mikati na ba sinistre na kati ya ba inondation oyo za kosalama mikolo oyo vraiment ezali teke totikela nyonso kaka mokonzi ya mboka nde asala makambo nyonso mais biso nyonso bana ya Congo ba citoyen congolais tozali obligé ya kosala geste moko ya lisungi na makambo oyo ezali tokolekela bato na bandeko na biso oyo bazali ba sinistre o badindi na bamai babungisi bana babungisi biloko ebele baza na baposa na biso nyonso to contribuer to sunga bango bandeko misusu pe bisika bozwami na bonne volonté boye kosalisa na lisungi tango bozolanda radio to télévision na biso FM numéro na biso eza ko filer tango nyonso na kati na se ya télévision na biso bengi na numéro wana contribution na yo ozali nango koya nango katikati na esika bakopesa yo ba adresse bisika nini yo koya na contribution na yo pour esunga bandeko nyonso o bazana ba problème bipai nyonso oyo ba fond wana ya mokeza iko kende to biloko tozali kopesa place wana esengeli kaka mbongo te o nyonso ozali nango elamba sani lutu fourchette oye nango ezali toujours utile tango ma ezali ko tola buto ba inondation ezako sala ma biloko nyonso ndako ezali ko beba nyonso ozali nango loso soso carton ya nini ozali nango wana yaka nango ko esunga bandeko na biso vraiment merci na bandeko ba bandi initiative ko balemba te ba boka kaka mbela po te bato bazana lisungi malamu na libotema malamu ya ba église ya ba wapi baya ba ko ma contribution na bango merci na bisibino matondi mingi merci. Honorable Manunga Rémi Joseph a presque tout dit. Nous continuons encore à relancer cet appel à tout le monde, toute personne de bonne volonté. Comme nous ne cessons jamais de le dire, l'ICAM est amené chez Biso, Nyon Soba Congolais. Ezali l'ICAMbo ya gouvernement national, gouvernement provincial, président de la République, Yemoko, non. Même tous nos amis, camarades députés, élus ou non élus, c'est maintenant qu'il faut que ça bolingo ya solo bozala kanango na peuple na bino. Ezala teke bulukaka boy baka bavoa ba peuple wana seulement quand vous êtes dans le besoin. Non, ce peuple-là se retrouve en difficulté aujourd'hui. Soyez là, montrez votre bonne foi to sunga population wana. Ezali Kambote, comme l'honorable Manunga l'a dit, qu'il faut chef de l'État akitati na bama esika tokendaki. Imaginez ce que tokoya ki siko chef de l'État zokia ko ikon. Et vous rendez bozana chef de l'État mususu. Protégeons même le chef de l'État que nous avons. C'est quelqu'un, Dieu nous a déjà envoyé, il a prêté serment, il a commencé son travail. Il ne va pas gérer le Congo seul et moko. Il a décentralisé ba axe na axe mutuna kwena ye to sungana. Merci beaucoup, honorable Manunga, pour votre geste. Nous vous rassurons et vous promettons que ça va arriver à destination. Ce n'est pas notre affaire. Que Toza, non. Et qu'aucun de tout droit vers Baoyo, Bazakolanda Biso. Bakolo, Biloko na Bango. Nenyo Kanisi Bango. Message na Biloko na Birunyo Seko Komela Bango. Merci pour les encouragements que vous avez fait à tout le monde. To telema, to lamuka, to sangana, to tambola ensemble. Kimia ezala nabatu nyonso. Merci beaucoup. Info Live plus 243 810 399 552.